Kofi Olomide par rapport à l'invitation, est-ce que Fally pour passera na New Arena? Ayasan. Faire repère à moi la carte là, pourquoi pas aller? Asan. Mais disque d'or, ma disque d'or. Mais disque d'or, jusque-là, tous en terrain. Mais Baba qui a ça éligible. Tous en terrain. Prince Bakali, au moni Marambo, yo lukara polémique. Mitolité Misunga, oyo ya Grace Mandela, la pétrolière. Boye bake, et y a une idéologie à Sikadok. Soki papa to mama avali kopela awa na kati bakini komitungisa te ya kotinaka mbongo na kini kaka soki obengi na numéro oyo oza mobimba ndeko yo na kini akozwa soin de santé gratuitement na clinique Misunga batieli bino wifi ya opele surtout ke bazali na internet au débit donc soki ndeko na yo avali kopela olingi oyeba état de santé na ye okoki kobenga ye sali kukuma ozwa ata interférence na nzela. Maman, bonne santé. soki ndeko na yo azwi occasion ya kozwa baswin na mitolité Misunga yebake kuna na ntongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yebake badive ezali mpe na pointe po okolia okondima teke ozali na hôpital bazali na basali ya opération sans oublier test oculaire donc oza mobimba ke na mitole Misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement na clinique Misunga bazali mpe na dentiste minu ekozonga tumu pia na Misunga batretaka mpe cataracte yebake okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya New York Misunga santé c'est gagné. Na clinique Misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière est kembe ezali ezate banga polémique. Mais moi peki titanga na France 24. Na France 24. C'est comme si eloko botinga melaki yango peut-être beaucoup mozwango déjà Kofi Olomide vous amène à New Arena. Banaki bana ya poto bana mikili yokelanga eloko oyo soki olingi ovanda na bakondition ya kitoko pe elengi tala esika ya kovanda yango oyo Flat Hotel Joli Kabelo CPI awa soki oye eza likambo te kende kosomba bakiti to nini te nyonso ezali c'est-à-dire que awa okoya kaka na bilamba ya pamba okokuta tout ezali cuisine, salle de bain, chambre jolie kitoko. Bambetu ya nyekese, salon ya VIP, toilette. Awa kutu kolobate po ata mikate kwei. Okoliango jolie kitoko, microbe ezali distrait. Courant 24 heures sur 24. Minda pelelele. Soki courant ekei. Mubangi na groupe électrogène ezali wana. Oko sentir kutu teke. Courant ekendaki. Awa makambo ya okendoko luka mai na bakantine. Ezate. Mai pepele nyama. Ezali kobima neti kaka awa nde izini ya régie des eaux ezali po soki mai kaka kei bazali na réservation ya mubange nango awa mbala moko ekomi kobima joli kitoko boko sentir kutu teke mai awa ekangami awa bazali meme na bar na bango oyo bato ya libanda bakotaka te Flat Hotel Joli Kabelo CPI ezwami na avenue Bula numéro 115 quartier Adoula na commune Bandalungwa référence Église Mangembo. Na Flat Hotel Joli Kabelo CPI nyonso pepele neti kaka na film. Nandingi pas reprocher Sarah Tol en plein air. Toto lo belanga. Kasi loko wana kaside. Pato mo batebele balobaka o Kofi Olomide. Mais déjà quand on voit Prince Bakali, on voit directement Kofi Olomide, on voit directement Inosbi. Mais quand il s'agit de Fally Ipupa, c'est comme si vos langues ça tourne un peu en roulant. Personne m'a pour dire, on est quel bien là. Ailleurs, il y a Fally un peu. Bateau là qui est amoureux, donc il m'a envoyé qu'il me dit. Ah bon? J'ai des mon conduit. Ouais. Ah, ouais,
This is London. This is London City. Après confinement, réouverture, Yanganda Taba, chez Djongade, Awa, Bokokuta, Biloko Nyonso Bolingaka ya Kotumba, lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengali koyebake, chez Djongade, bafongolaka kobanda mokolo ya mardi, ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse ezaka se moko, chez Djongade, weekend, boza deja ya kosepela, chaque vendredi, bobanda kozwa Suzuki Luzubu, 4x4. Yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi, ekobanda kozala nde CNN, Alligator, na ba artiste mosusu. Bako banda kosepelisa bino na makinu ya defuate na bakunga ya kosakana te. Et puis, chaque dimanche, sombele suka bisanga, nde bokozwa les grands chanteurs. Emile alias de Mingongo, yende muta ko palola awa, boko sentir betue baou différence yena. Malolo. Oui, frère. Babi Djonga. Futur. Hein? Nous te recevons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djongaske. Soki olingo sala ba réservation, obengi na ba numéro oyo pe ba ko servir yo joli kitoko. Chez Djongade, yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel, soit. Bonsoir, bonjour, ça dépend heure Bozola Nabiso en direct. Nous sommes ici chez Gabi dans la commune de la Gombe sur l'avenue Justice, là où Touti prennent de presse, il y a Kofi Olomide, Agbada, légende, Bossamboka. Nassir Eleki Nango bien, je pense que Boromo Nango Nabili. Je suis avec Prince Bakali, l'homme le plus intelligent, et surtout na presse en ligne. Ah, on a pas été. Batebele Barozo Batulibanda, on a Prince Bakali parce que na sentir considération moi pas Kofi Olomide na ndeko na biso Bakali n'habité par rapport ya mamonné de zo kene lelo to mona marqué ba journaliste ba komi kozongi c'est la bango vraiment o balobaka ba komo zongi c'est bango considération na bango parce que to yebi ke ba journaliste belé ya TV ba kena ba poto na ba musicien ngana lobaki yango ke mbalo pe cette année entre journalistes et moi après ça ni malgré ben absolument chronique timor fois que je suis avec Prince Bakali au ma batbo sepelarami na dio na biso champion wadol na sepelarami mingi aboka rave na biso mo pension ya wili pension ba champion wadol ya Jamal Mukuna ya donc ngana oyaka na ve na JR Kuba na ye na coopérant bati quoi Yev Mazarana représentant valable depuis les États-Unis. Bonjour Prince Bakali. Bonjour Peggy Tita, bonjour na Fimu Nyonstu, l'équipe na Nyonstu grand complet, na mon boza représenté à la conférence de presse ya Kofi Olomide, ya mon ebiso to ligné parce que presse il faut la libre, il faut ça la musala avec toute impartialité, ya on a c'est la impartialité na yo. Merci na ya Jamal Mukuna papa social papa conforme in London, grand frère propre ma confiance bientôt ya Jamal Mukuna yo na ya Joli Menga. Merci na Vienangai Matou Idol, papa na Matou Junior, ya Matou Idol na kati ya Suède. Merci na champion Adol ya Wili Pensene, ya Wili Mouché Nicoda Moga maman Emeline Zemba. Ya tous pepele ya mbetolo na za près na ba question na yo et ba réponse na ngapé ezana pour que na meka un peu ko éclaircir certaines zones d'ombre pour na éclaircissement wana ba noche congolais français américain triple nationalité ba lingaka yango. Merci Peggy Tita. Toti Kolanda Kofi Olomide Agbada, légende. Ça fait beaucoup d'années au Toyebi Kofi Olomide est la victime. Il y a Mambo Ebele et surtout il y a des fausses news. Mais les gens, tu comprends, raté sur Kofi Olomide et l'autre mot balobinae. C'est comme si Azong a trop na collé là. En plus, Kofi Olomide par rapport à l'annulation en concert, Oyo, il y a Arena. Il y a Lokuta. Par rapport à TV5 et Zalaka. Très bien. Tout dans Internet. Est-ce que Kofi Olomide, les louvements n'enga yé, absolu point de presse. Oh, déjà tout le monde a des milliers de Congolais dans le monde. Maramouya Internet déjà comment nango information déjà il y a le cas mais pourquoi Kofi Olomide comprendre que il y a de meneurs il y a bateau basala qui cabal pendant beaucoup de temps ba bien déjà songi ambeli c'est comme si Kofi Olomide supportaka ba retour té ndeko Bakali non qu'on supporter retour té wana au lobby c'est un peu trop dur parce que aucune personne au mokilo lingaka ba sa réputation na likambo eza bomoté
On comprend, l'intoxication est en marche, Koffi Olomide reste Koffi Olomide. Koffi Olomide est de génération en génération. Koffi Olomide c'est quelqu'un qui a la fierté à la musique, la fierté à la musique mondiale, ça la lecture parce que yo ozalaki wana na kati ya salle, on a la papier par rapport à résumé par rapport à Badjiri à Koffi Olomide, au moins que l'artiste a été explicite et puis l'artiste a parlé avec toute impartialité et en tout cas il met un peu positionner biso comme même biso na réflexion parce que batu mingi tout le monde a tendance à bosser na la qualité de la performance de Koffi Olomide. Heureusement, biso presque à la présente pour que tout le monde veille sur Yango. Parce que Koffi Olomide, biso ngana yo ne te protéger beaucoup plus davantage. Biso to la ba député, ba fidèles internautes ba la biso. Biso ne doit pas savoir information. Biso ne doit pas pour que d'autres la collecte. Après tout ça, le traitement tout tout ce qui s'est passé. Raison pour laquelle tout ça awa. Koffi Olomide exactement à côté au supporter ce qui n'est même mieux pour supporter mon choix choqué aux la façon dont réagit Saka mais au début qui va bien sonner Ambeli va bien traliko fité na ba bloc on a nyonso Koffi Olomide abi que ça ba cabal contre il peut aussi c'était parce que Ambeli va bien traliko fité c'est dans quel sens c'est ça que il reste Koffi mais c'est le silence déjà non mututu ezala mutumsusu mamsusu passion na ezai fois solana batu on comprend mutumsu passion ezaki no fois loba bengi bato solo la lobi oza katita mutema il y a pas mal de choses il y a pas vraiment mal de choses koloba songi ambeleza par rapport ya kombo wana eza marque déposée Koffi Olomide songi ambeli eza marque déposée mutuma ko longola yango te et puis amilobela de génération en génération et puis amibenga lettre A effectivement il a raison le loba tunyo doit comprendre que Koffi Olomide eza lettre A ya musique congolaise lettre A eza lettre ozo permettre na toutes les lettres d'alphabétisation et eza lettre O et boti ba lettre non tout ya alphabétisation j'allais dire on comprend eza la lettre monte O longola lettre A qui a comme maman ya lettre maman ya ba alphabet ya toutes les lettres ya alphabet ezalaka lettre A ya mona Koffi Olomide azalaka lettre A mona Koffi Olomide amibenga songe ya mbeli ba beta ngoli kofité yebi combien de personnes on va le commencer la polémique na Koffi Olomide ba koka epeti ti lelo il reste Koffi Olomide voilà, il y a pas match, il y a pas foot réaction mon Koffi asali bande koming balobaka o Koffi azaka na problème na fali et tout to moni tant concert na biso o azaka na problème na fali et boy na bo ne batu balobaka mais lelo réaction Koffi Olomide o asali ya ko yebisa ndeko na biso saratola to za mal logique abi oh pour na niko kota ba vie privée bato ça montre que Koffi Olomide na onde na biso sara sala par rapport à la vie privée Koffi Olomide se perd en ngote à vous la parole ndeko Bakali. Effectivement, même Nangana. D'abord, réaction au Koffi Asali. C'est une très belle réaction parce que Koffi est un artiste musicien. Pour montrer les gens, oui. À lobby, en bien. Mais lobby peut habiter ce qui n'a écouté. Vie privée, et ça la gamabé. Dans la nouvelle émission, tout ça, l'analyse, la remarque normale, l'analyse normale, objective. Mais tout le côté, dans la vie privée, surtout, on a la contre yango. So même on a la question de la vie privée, en tout cas, on a mis côté pour la vie privée, dans ma tout ça là, ils en rapportent. Tout ça, la chronique musicale, tout ça, la chronique vie privée. On comprend, Koffi Olomide, moi personnellement, la CP là, il peut une réaction. Mais ça va, qui sonne. Il y a Moutako, il y a un vélo. S'il te plaît, ayo qui sonne. Oui. Asa journaliste, ça va tout la journaliste, donc va reprocher na likambo ayo ka sonité. Et ça pour intérêt na yé, et ça pour intérêt na biso en général parce que de toute façon, asa concerne na biso. Et puis à lobby on peut na ndenge ya mabete, ou interprétant na ndenge ya mabé Koffi à lobby non. Awa ma tout Koffi à lobby makambu ya solo, à lobby réalité normale au biso nyonso to yebi, ngana yo na bato nyonso to la biso ba yebi yango. Alors mais parce que ba impliquer peu moi Koffi Olomide na makambo ngo affaire ya Niki, mais l'autre moni pe directement. Mais t'es pas réaction au Koffi Asali envers Saratola. Ba comprendre que non lingo rectifier ba tout ba comprendre que Koffi a rose l'impliquer na makambo wana te o ezanga tinga na te parce que concerné te. Mamba bolingo na bango etali Koffi te etali ngate etali yote. On les a entre bango. On comprend mamba biso o to lobela a eza mamba ya conférence de presse ya Koffi Olomide na Paris la Défense Arena o eza évidemment. N'enge pas reprocher Saratola en plein air. Tout lobela. Kasi loko wana kaside pas tout le monde. Ba te bele balobaka o Koffi Olomide. O Koffi Olomide, c'est pour cela je te dis que Koffi Olomide comme on a moni Saratola alobine oh même sur les ala kinga yebi que sur la Ken Piana pourquoi Ken Piana yete Koffi Olomide
atindelaka bato nyonso tu invitation ala na problème ya motu te ken mpe na kimi atindi yo pourquoi je sais pas, c'est toi qui voilà à répondre nde biso akimi atindi yo pourquoi omoni ntango losala mosala faut osala yango avec toute impartialité oui faut pas kozala na baparti pris baken pia na bapesa déjà position na bango côté moko boye neti biso toala bato ya bato tout on comprend c'est comme si on a rappelé l'artiste Fally Ipupa par rapport à propos et surtout son ayambi to mona ba warion surtout ba ebisanga menga na bi que tu na site pas est-ce que ba warion oh yo solo ba no ba ebisanga yo ba on ba tang so classe pour mais déjà quand on voit Prince Bakali on voit directement Koffi Olomide on voit directement Inosbi mais quand il s'agit de Fally Ipupa c'est comme si vos langues ça tourne un peu en roulant autant la ba ke fala la ndeko na biso eza yom to loba ngote na ken pena pia loba ngote ken pena na la ndeko na biso bi Fally pa la ndeko na biso arrête de pia yokelanga eloko oyo restaurant business class VIP Bruxelles restaurant business class VIP ezali na ba cuisine spécialisée na ndenge ya mukiete lokola cuisine spécialisée congolaise pe africaine awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango joli kitoko o makayabu kwanga mbinzo ndakala okoliango joli kitoko awa bilubutu elamba maka awa bongo biloko ya kotumba lokola soso ntaba mbisi awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te olie oza mobimba na restaurant business class VIP na Bruxelles bazali pe na mobange na salle oyo baorganizaka activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée ba anniversaire mariage conférence pe ba activité mosusu ekoki kosalema awa osoto na ngai soki ezali wapi restaurant business class VIP na Bruxelles ezwami na adresse oyo 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080 métro Ribuku ligne 2 P6 3051 arrêt Jubilé awa na restaurant business class VIP na Bruxelles yango nde nzambe ya babilubu o etali ba congolais pe ba africain c'est naturel gardez bandi na yo toujours Placide et Bio le patron de business class parce que comment on a manqué Fally ba respect bino mabe na bino ezalaka nini bo meka mpe ko faire voir même bateau ba benga bino ba téléphone avec ba appel ya ba attaque ya ba menace que Prince Bakali aza garçon o ba kaka vérité rien que la vérité so il a sali reproche sur le plan musical critique moko normal pour na Fally pour c'est Fally artiste ça a besoin critiquer est-ce que ngana kota vie privée na est-ce que ngana finga so ngana finga Fally ba maintenant là ça revient à Sarato là par rapport à la vie privée tellement temps yozo le mais yo poser la question non pourquoi ça n'a comment Sarato là beaucoup plus dans sa publicité na été oyami Prince Bakali tango lobi que non ngai ngana na preuve moko te ezaki non bobimisa na finga musicien ngana muta ma finga te parce que je suis très bien instruit natangela musala na ngai natangela classe na ngai voilà donc dernière question Zara Koffi Olomide par rapport à ma invitation, est-ce que Fally Ipupa sera na New Arena? Ayasan. Parce que tu as une question, les autres zones, la la Pobino Bolo Bageno Arena n'est tourné pour Fally. Il est Koffi. Il est légende. Il peut aussi le faire. Non, à ça, éléphant d'Afrique. Et ça, c'est que non pour la concert, on est nécessairement réussi. Réussi, il faut que ça Fally présence n'est à non. Pourquoi pour t'en hériter puis faire ça? Faire repérer à moi la carte, pourquoi pas aller? À ça. Non. À un certain moment, il faut que bosser na pe ba mususuana parce que ils ont idéologie chinoise. On est au lobelare non masolo na qui ça sandé na no bengo masolo na disque sur internet. On comprend? Lo senga te ka Fally azana na Paris la Défense Arena. Koffi mo aza légende. Congo mtalegi Koffi na musique azate. Parce que Fally aya ozala na po apporter apport na e o ezaki non bato ba ozelela beaucoup plus et ça sur quel point? Na éviter peut-être bato ba se poser la question ba Fally ozala po moi touche na na point boyero ozala non. Koffi déjà aza Koffi. Aza numéro 1 ya makambu nyonso. On comprend Azad numéro 1 à makambu nyonso. Biso na ba Kisinzora to ozala déjà wana. C'est ça le plus important. Mais c'est Kisinzora o ming ma babi ke Koffi Olomide ke tout ba rotikala. Mais Kisinzora vraiment na solo là il déjà na mungi. Je pense Bakali eza un peu to moni non Koffi a confirmé. Jusque là Koffi a confirmé que Kisinzora. Boyo kita lobi ke non nga fna sa vaccin. Abi yo vraiment faut un vaccin. On comprend? Non, ils ont pas secret mais belé to ko dévoiler yango ga boiti.
C'est comme si eloko botinga melaki yango peut-être beaucoup mozwango déjà Kofi Olomide vous amène à ngana na batunet ba ya Jamal Mukuna papa social made in London yiwana ya Jolie Menga ya Jamal Mukuna made in London nana batunet ba mama Emilie Nzemba ya tous pepele ya Mbeto nana batunet ba Noche congolais français américain triple nationalité na la bango ya Willy Musheni Koda mboka vient ngai nana batunet ba foule lukisu monsieur le président chinois na foule lukisu chinois noir ba Danisha le chinois congolais nana ba champion adol ba ya Willy Pensini na la bango na la complexité na lilate nana ba yama tu idol papa na matu junior comprendre nana bango nana ba te bele eza ke nona olila te ba teams kabengele l'homme des immeubles l'avenir mort des immeubles oui rappeler calamité yo yebi année prochaine oui non mois prochain le 17 septembre to sala wana na Céline de Paris ngana yo moko yebi to bandana we rappeler ngana zongi to ça les à côté voilà. On comprend. Biso, tout ça, tout ça, impartial, tout ça, la moussala pour la batunos. Voilà. Merci pour la yo. Ouais, merci. Peut ça ba dédicace parce que c'est émission. Non, bah Willy Musheni ba la biso partout dans le monde. Bah maman Emilie Nzemba tous pepele ambeto. Mais disque d'or, ma solo disque d'or. Mais disque d'or jusque là, tous en terrain. Mais baba qui a ça éligible. Tous en terrain. Prince Bakali, au moni marambo yo lukara polémique. To solo lea na tunyo ne ba yoksi Sarah to la Sonia au lobby loko. Au commune marambo disque d'or. Mais tous en terrain. Tozo solo la marambo to oti ko mona ngasi ko yango to solo la ndenge Kofi par rapport à lobby eloko wana bazo triquer yango eloko wana ko certifié et déjà éligible dans 10 jours fait joama na yo pe ozo oyeba ke mutasala ki Fox News wana ezaka batuka ya bureau bata bureau ndeni ya Kofi ba on to basala oh ya bureau pour la news anani ya Fox News o ya annulation à concert ya nani ya concert ya New Arena. Comment va ta Kofi va ça Fox News bon? Parce que Kofi faut le caper mutoana na fausse information. Merci Peggy Tita. Ouais, merci Prince Bakali. On est à la fin de notre émission. Je dis un grand merci à Dominique Kamoulou Makanko. Un grand merci aussi à celui qu'on appelle grand prêtre. Lui c'est JR Kuba depuis les États-Unis. Un grand merci aussi à Coopérant Bati, quoi, les représentants valables, métier mystique. Un grand merci aussi à Nancy, grande sœur Nancy Tiamouna aussi, je le dis un grand merci. Donc moi rapide, moi merveille Rambo Chocho, malgré qui m'a parce que toi qui n'es pas Kofi Olomide, hein. Ça c'est Peggy Titan France 24. Na kota partout. Ya na ngakulutu bonjour. Bonjour. Maga yamba nga sud mbote. Mbote mais Chocho na kan piana. Tout le banga polémique. Mais moi Peggy Titan na France 24. Na France 24. Ken piana finga mais ya finga. Oh, Ken piana ndemta mafinga. So moni to linga sous polémique te voilà so moi responsable. Moi merveille Rambo très bien. Na petit quadra na 2023 on a débuté. Ah 2023. On parole à Kofi mais elle député à ta provinciale quoi donc mambo finga to linga ngoli souté on monitor vitara bachana ba polémique. Nous sommes ici par rapport à l'annulation de concert à Kofi Olomide. Kofi Olomide ça fait beaucoup de temps. Non, ce n'est pas annulé en fait. Oui. Non, par rapport à Fox News hein, tout le bango vérité. Nangana tout notre question mon Kofi Olomide a été victime à Marambo plusieurs fois. Et Kofi Olomide a robengisa ba journaliste ko bisa bango parce que le internet ezali ba tout déjà ba tala déjà na suite à New Arena ba monaka TV5 nga non sango et pourquoi les zaki est vraiment intéressant ka Kofi Olomide ko ba par rapport à EBA moko neke ba menor ba toujours na Marambo. En fait, oui, il y a plein de droits au Lobango parce que moni mutoazo linga boma pendant que dans la force faut dire même ton dernier goutte de souffle pour se défendre. Au tikateba boma oza ino kufara bongo parce que oza innocent. En fait, concert à Kofi est bel et bien confirmé le 27 novembre on a eu Arena de Paris au biso tout aux Alawana donc voilà. Donc il a fallu qu'à le caloba donc toujours confirmé ba tous annulé donc le 27 novembre 2021 surtout à Paris la défense U Arena. Donc voilà quoi. Nengo linga polémique te mais tout le monde le roman Kofi a sali vraiment pour nanga ça m'a touché. Ba te belé balobara o Kofi et fali pour pas mettre tout le monde inde ko sarato là. Au Kofi Olomide a reproché en plein conférence de presse avec ceux qui ont même ngai vie privée tika nanga même na kangisa ya komona Kofi Olomide de réagir comme ça en sorte. Tu peux dire quoi merveille? Yango moni et ça la rabiso passe. C'est l'une des raisons on a beau que Ken piana er moi à côté petit na vie privée. Oh ouais donc c'est mon frère place à aller à Yebi. Et ça ba ni na passe yango mona biso to mo banga na site na yo combien de fois benga tout ça l'émission. Donc voilà. Donc c'est-à-dire que Kofi Olomide c'est un papa tout d'abord, un bon cœur. Ayebi que artiste dans la vie privée mais vie privée ou déjà vie privée.
Donc, quelque part, il faut avoir des limites qu'on déborde dans la vie privée. Parce que yo zanani. Parce que yo pose un individu, yo pose une vie na yo. Babi, ce que tu au lingba sala yote, ko sala rompena muninga te. Donc, ce que tu veux pas qu'on te fasse, alors ne le fais pas. Pour nous mutu mususu. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire, il faut avoir des limites. Des limites, vie privée, mutu bana, famille, les a sacré. Il faut respecter ça. Donc, voilà. Pour te vivre à Bissonio, c'est ça. C'est le premier combat. Vous allez moi, c'est mon bal. Donc, combat, il faut créer ta propre famille. Donc, la famille, on a ce que mutu azara le rôle yo pendant que yo sali yango te ya komi kokota na famille na po a de situango. Donc, c'est-à-dire au lingango te pour utiliser ba force yo zanango pour se défendre. Donc, c'est logique. Donc, voilà. Il y a le bien que choses qui payé par l'ingaka kaniseka. Donc voilà. OK. On est à la fin, je sais pas un mot par rapport à Kofi Filtou par rapport à Batutu Bazozela arrivé à Kofi d'ici là à la mi-temps du mois de novembre. Merveille Rambo a coupé sa message moi à solidarité et surtout na Batutu balingara la bonne musique à Kofi Olomide. Ouais, bah j'ai l'habitude na You Arena tokuta na bango kuna donc le 27 novembre 2021. Donc Bakali Prince le 27 novembre. Bakali pe bo memae. Donc, ouais, donc voilà. On va confirmer. Oui, c'est bon, Ozala, tu vois. Ozala, donc Tokozala. Donc voilà. Merci beaucoup, Merveille Rambo. Quant à moi, on est à la fin. Ouais, donc, Bakali. On est à la fin. Donc, je dis un grand merci à mon réalisateur. Un P4, Dominique Moulumba Kankou qui est toujours là derrière la caméra. Merci à JR Kuba, Balobi, Moufini Kouya, Atlanta. Aolanda yo. Mokonda Gabana. Aolanda en direct, Petit France 24. Si Venangaï, JR Kuba. Na coopérant bâti quoi, le patron des États-Unis Mobimba. Pour être JR Kuba, au Tchète Mbomoni yango, azana cash, azana une espèce, azana bilamba, azana bandap, azana vie. Donc, JR Kuba, Nazari pour sa vie, au Pessa vie. Donc, c'est-à-dire que Dieu te bénisse abondamment. Et n'a pas le président Tété Tuturoba, Papa Nagdicton, mon vieux. Donc, on a toujours trop bien. Ainsi que vient en appeler sous Sandra Kazadili, ça c'est corps présidentiel. Donc, il vient en Azar, on a bien appelé ce mot, vraiment belé parce à Ali. Ainsi que Nama Marifa, il y a Rifina Gwepa de London. On a pêché Bambote belé, Batutu, Batutu Balinga, Kofi Olomide, donc voilà. Okay. Merci beaucoup, JR Kuba, Moufiniko aux États-Unis, l'homme en Gabana, Babi, coopérant, Bati quoi, représentant valable, Balobi, le mythique mystique, na New York, Wana, donc Moutou. À Simi New York, coopérant Bati quoi. Un grand merci aussi à Roméo pour tout l'artiste incontestable. Angèle Moussouel, Imagizembe. Grand merci aussi à ma grande sœur chérie Nancy Tiamouna, Nancy Chaoumba, Junior Stama Papa na Josna Etan, Antonin Farina Dallas, parce que Mikolo na Solara na bana États-Unis. Merci Nabino Nyonso, Edith Kaye aussi qui me suis en scène ce moment. Merci Nabatutu Bolingara Pegit, Titan le Parallelo. Quant à moi, je vous dis un grand merci. On se retrouve à la prochaine. Restez branchés. Fimbouna Fimbou c'est Pegit Titan. Baki Selaye, New Time et après en ligne. On se retrouve à la prochaine, la suite de nos programmes. Bye. Patson Mapungi, yo moni ken biana. Aye, yo ya. Fali avant. On va te là qui a donc malambo est bien. Ah bon? J'ai des mon conduit. Ouais. Ah, ouais. This is London. This is London City.